bolandaka Lingala News Magazine ou epesaka information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle, check. Ndenge kaka tolobaka nzambe alalaka te vraiment nzambe ayoki kolela ya bana quartier Kimbangu nzela ya papa na bango yaya toleki na bango na kombe ya le secrétaire exécutif de Kinshasa président Julie Mabulu oyo azana action ya ngobila pour le progrès de Kinshasa. Président Julie Mabulu aye kosela bango nzela oyo esali mikolo ebele bazalaki na moya koleka te mituka kutu aya ya ndimelanga akoti adendi asote awa ya nyati makolo na ye awa naye biso misala awa dada ya ndenge akosakala te pona kolakisa susi na ye pe ya quartier na ye ndenge alobi na mikro ya Lingala News. Gouverneur Ngobila azotiaka biso maboko ensemble avec l'ANPK Action Ngobila pour le progrès de Kinshasa. Bisika au gouverneur azoleka ya minene tango mosusu biso na ba moyen na biso ba cotisation toko koka koleka na esika munene te mais monsieur le gouverneur a tia biso maboko pour que toya to sunga bana ya Kimbangu na entrée à première rue. Entrée à première rue, ils ont entré aux opérations na yolo kuna na kati. Bisiko ebeba kimakasi depuis ba flamand. Depuis flamand et sika oyo et salamaka pe baby. Alors lelo na lisungi ya son excellence monsieur le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka ensemble na bandeko ya ANPK Action Ngobila pour le progrès de Kinshasa. Toye pour que to bongisa esika oyo parce que kalamingi tembu les obanda. Alors ceux qui mboule bandi bandako eza pembeni ezwaka problème. Lokola chef ya commune ya Kalamu Jean-Claude Kadima azanga maloba azanga te na esengo wana komona nzela na ye pratique na cadre ya bourgmestre boyoka ye na puis ba jour ebele lelo oyo baye kobongisa ngo epai na ye moko Julie Mabulu azangaki maloba te po asepeli na cadre na c'est ça l'importance ya ko zala na bao ya bino ya likolo pa ya bakonzi olie boke ne opesa ba paya donc surtout ba suswa mboka so ba suswa mboka donc balabalo ndengi mokonzi cordon Julia lobi et beba na moni batune osa combien de jours et bien on peut que couler béton pour na béton kauka et ça la combien de jours donc toujours tonga basisi ko tomba couler bana ya quartier Kimbangu na ngamu na bango bazangaki te kokumisa papa yaya peleki na bango ya motema malamu pona kobongisa nzela oyo na kombo ya Julie Mabulu boyoka bino moko na mikro ya Lingala News. Balabala oyo to banaye koleka ngo esutie soki mbule beti tokokota ta na terrasse tokobima kuna liboso pese mbule beti ba mabiso na mukongo na 500 francs. Mais le coin de l'eau sala, en tout cas, to sepeli to ane sengo ya makasi. Et ça la paix libo sauter ya soukate en tout cas basunga biso population po biso pe to za na moyen pe ya koleka ya makamnya en tout cas ninga sali boye to sepeli vraiment makasi ya makasi to pa na sengo makasi. Secrétaire exécutif Yavi à Kinshasa président Julie Mabulu merci na yo na ndenge oza ko accompagner toujours l'action ya Gentini Ngobila pour Kinshasa ezala toujours propre.